Sinon, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez et que ça la malonga makasi. Là, j'ai dit déjà un grand merci à ma maman chérie, la sublime, Maïdé, maman Chantal, Yédé, Motema Badouya, papa Joseph Nkanda Betty, DJ Overdose, John Cash. Pourquoi pas Charles de Gaulle, Charles le millionnaire, Charles le millionnaire, ça migra Amba, de la Kaka. Pourquoi pas Cédric Ibanda, Mobalia Badia, maman la reine Aminata, Merdi, Mervedi Caro, bébé la joie vraiment, je dis un grand merci aussi à ingénieur Rodrigue Moulundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa. Derrière la caméra, là, je vois Maslo Mambo de Montréal avec Chris Ray. Vraiment, caméra Nabiso, vraiment, il y a des lots. Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Pasteur John. Pasteur John, Toli a pété, a fait sa cabiso maté, a oezalaka, a pété. Pasteur John a fait ça l'église. Nous sommes en train de Pasteur John Marambalo, Bakazalana, moi, c'était Tokotoune. Toucher moi politique parce que politique a d'autres toucher monter et que s'occuper et tant que peuple, vraiment, Tokomekako, parce que Mituna Isaiah Semigra Amba, la question Isaiah Semigra Amba, Mituna Semigra Amba, ma réponse c'est ça, il y a un Pasteur John. Là, j'ai dit un grand merci à la qualité des chants organisés pour Amba, mon avis c'est Semigra Amba, Maître Christian Bassansi, mon avocat de sur, Maître Patrick Lumendo, jeune depuis ma date. Papa m'a pas ça. Voilà, Maslo m'a porté si tu veux, même langage avec moi. Faut me langage chalanga, c'est langage. Pasteur John Toli a pété. Par amour, avec amour, à Bagui Samoli Soussou. Pasteur John, bonne santé. Voilà, merci. Très bien. On a dit bon, 5, 6. Voilà, Pasteur John, Toko Bakar Balobi. Politique soko s'occuper dans mon égo s'occuper dans l'autre monaki papa la biso Vital Kamere ba libéra qui est azaki a quitté beaucoup na bali na poso bakanga qui est 56 millions na l'autre moniki azal na ya quitté makambwana penda kutama pété na 6 na ki parangote vraiment ga politique itala ngati na koki kolandela moi ndenge na tala na TV ndenge kaka na yote mikolo ki nani komone na ndenge na moni ba bomsi banzela oui ndenge na tamboleki na moni eteresenga mais na ko boyeba ki o kingani ya sala ki boye nani na sala ki boye vraiment italinga tamuketi voilà etaliote atamuketi to ko bakaka lelo to na mboka na sezo kende ndenge par rapport au ndenge to monaka église tondi makambo mabe tondi donc on nyonso nzamba lobaki na moto na mikolo suka to komi ko mais église maman fin du monde déjà oui mais ngana obetelo c'était fin du monde déjà jour oyo ko quitter mokili ndo moni makambo. Pourquoi tu as dit que ma bête comme ma biso na danger mais tu tiens en cas tembe mais tu zana mokilo to bongo la bitema to mitelika boye. Nanga bien. Ba besoin ni ngetinda biso to linga mokili ko lika ba projet ça ma bombe biso à venir. De l'autre côté nous le peut stresser. Oyebi ke soki batu bazwa conscience ya koyeba ke danger za liboso simaliwa et bombe makambo minene. Ndeto bongisa libela tana bo ba ke publicité. Ndé déjà bitin pourquoi nous réunion ko la baninga na place ba singa liboso na bango na lianga moko bango bazanga pe moko la suki ko menga nanga bien. Je te dis avec amour soko ndiminga merci. Période toza soko moni mayele ya kopesa vino raison ya kopesa kimena baninga tia ko mukaisengweza na bango oza nzambe. Pourquoi on a bien nzambe ti? Oyebi natambola partout. Na ebite soki motema mabe e yaka komata mutu kwa fusula masanga langue si makomi mabe ou bien soki na ebi façon de expliquer te olobi bien na lobi etoke malene na ndako na to fandi yo mobile yo mwasinga mobile
comment pour nous couper sa solution na bateau va vendre biso bazo dépendre na biso ma koki pesa mais tozana bolinga kopesa bango esengote ndenge baza tokabolaka na parti puis otienga mobile biloko na chambre bano toboti propre pesa bango biloko bien bao baza na bandeko ne fiski nete sozo comprendre okotinda bango banyokoma mingi bana misala mais mpona koliesa bango kaka comment okosepela fille ya baninga eza na pasi yo oza na makoki oza na moya kosunga bango moboyi naloba makambo clair na jongo na se puto matati likolo comment oza locataire ofai na lopango oyebi baninga te bokutana teke bwa bacongolais ntango ekwela lopango obetana bamasolo botala bafilme batéâtre mais ozosepela yo oza na esemo kolika baninga olingi yo moko bongo oza na susi peye bongo comment oza na susi peye bongo menga naza na motema mabe baninga bazala mala lese makambo nazoyebisa comment nakokende bisi nazopriye na lipango lisoki eye nzambe abandana na ngaki yo wana bakite nzambe tia biso yeso tozwa lipango nazoyebisa pelo toza comment nakolinga nasambelaka naza mosantu likambo moninga abetelinga na yoki nake kosepela kolinga na kende kotonge na pembeni na ndenge mabe mpo bawolola kaka sango na mabe epanzana comment nakoyena elongi ya koseka loka tozaka no bapilo betelinga lisolo te masa nanga talatala nakosi kondima na mixi moto nozi mpe mbongo na mpe na pesi metano oke pembeni tokosala propagande makambo nyonso to mpe yebana nga kisasa comment toza bapili yo balanga na bala likambo mosu ekute na yo nga nake kondima natika ya nga nake kobetela mobali na yo kapo ebebila yo nga nazwa kimia meto bapili makambo na oloba 2022 matière basalela congolais oyo euta na satana nazosongela mpe naote naoloba ngo ya majuscule mpo tomeki kotia toki baeglise etei bato balobi tozomwa changement te nini okongola alingi mpe ezala mpo aza na raison baninga okomona moto batie autorité oleba kopesa esengo na bato batieli ye akolinga kokomanipule bango so amoni baona nzela kogangela koma baroulage baza bato ya leta lokola yo soki atelemisi ya miminga kopoko otelemisi nga naza mokonzi oza mpe na aire ya service te aire ya kotambolaka lokola bato surtout na kati ya kisasa foza na respect baninga mama poko makambo ezalaka te ekolo tobeta toloke bana bakotanga lobi baza bavenir ya pays kende otala bana nde bakendaka classe omoni na classe moko deban bana soki 30 otali bato bazotangisa eloko bana bakozala baleshiki te ndenge nini koma bozowela kolobela kongo na tv mpo bapesa bino raison me na kati kozala bamaka ebele sokosoka makambo na oloba mpo nazwi biso visite ya kongo okoremarke moto andimi azala mpenza na maloba malamu na tv mpo bapetele maboko me na ere ya action ya kosala mpona kopesa raison ana makoki me aboyi nazwi bisa oko esengo na bie bacongolais soki otali kolia na biso nde mpasi kosentir ke toya l'échec ya mikili nyonso meme tina mboka kolia na rdc esa pasi ntango nalobaka bao bazwaka vi na mwa facilité na bao bamonaka vie claire bakoba ye mpe ndenge exagéraka betaka maseli ba 10 $, ba 5 $, mpo okutana nango epui nga nazwaka to yo baoyo baza ebele sikoyo bazanga koma tokosepela biso groupe ya moke tozolia mpe totyola bato baza ebele me bazopesa kongo kilo sokoso comprendre nalingaki eloko te je te dis avec amour nga tati nazwaka nazolia nazotambola nazomonaka baninga nde baokemba esalaka nga mpasi moko comme si nini onga nakoki kozala nango mpona pesa solution na baninga tozala lese nasengi bazwa bomengo te me balongwa na difficulté koyokaka kakaki nayaki congolais pourkoi nasoki kokoma lobi na esengo te basodo tozowete maboko mpo bakende bitumba est ce que totali salaire na bango baza satisfait de recomprendre est ce que makoki mpenza ya congo eza na bamoyen te ya kosunga bango bazwa basalaire malonga mpo vie ezala bien ou bien budget kokaka te soki bafuti bango bien congo ekwei soki ekwela na nini koma groupe na bino nao bosalaka boyibaka bokomaka bamilliardaire na ntango moke bokoti babolole bobibata mbongo bokweyaka te mpona bato nyonso bazwa kima te na esengo moko ya kima bazwa mwa liberté kobozama ke toyaki bato rien congolais soko bomi nzoto mpona kosala na congo okobima remboursement zero soko oye mpona koyiba babetele maboko osala olingi bakochange baposte ebele natala batato basala na bonatra natala batato basala na ba ONPTZ natala batato basala na bakompani moko soko otali okoboya me kende kotala lelo oyo ndenge bapapa na baza rembourse okokana mwa bana bango babota komo kopekisa moto abota na mpasi nzambe apesi makilaki bota bana dilatante o poko botie bini koboteli bapekisaka te babi remplissé la terre remplacer la terre pasteur mais vie sociale olobi na nga bien
vie sociale eza bien te yo te moto kolobela moninga tika kobota soki ye moko azwi conscience akoboya kobota ye moko te mama nazopesa conseil teyaka baninga na ndenge ya harmonie nga nakobaka mama na boyi tozobota nzambe azosala mike badifficulté eza na ngai na nzambe nani nakopekisa moninga bota kolo ngai moninga na pasi atinga na bota bana 9 yo camarade ezopekisa nga par rapport à quoi yo koloba ndenge ndenge na ngai tokonjaki tokomi nango eza ya pasi faut sala tolesa bana malamu oteyinga na ndenge ya sagesse mais ne pas que sanga tika kobota wana etali te qui peut foyer na yo na qui peut foyer na nga eloko na biso clair kolo mokili ne so moni ke na komi na bande bele exagérer akokanga babota boyi na bota pa mo ke na botie bele na kotia bango na paix eloko esengi na RDC na batei nazoba makambo ko ndibanga te batei bakomi soifie ko kosaba miracle po babangisa bato moya ko kozongisa bato na nzela babanga nzambe po batambo na vérité batika masumu est-ce que bike moko ya bapasi mimaka na mutoko me crédit la banga nzambe te po zaleleki ko ko mateya ezate batei mingi bazo ko te ya kote kaka ya ka prier recevoir non makambo yo senga kama bondilité makambo senga la sagesse c'est ça voilà na c'est clair période to komi na congrès sur la prière eza période ya non po tobimisa kongo na danger tosala nini voilà ndako abana ebele balambaka su biloko lokumu mpona baningi babanga bango na solo te balambaka nene esengoki mutu to luka tonda baya na biloko moko ata baningi bakomona ngo mabe mais mpona bango ekangi mabumu balali à l'aise ke totondaki mais bapase bimi mabe ebi te so ozocomprendre nde eloko nazokoluka koloba nde yango wana soko comprendre makambo nazokoloba nde kopesa ngake no mpasi azoloba nini elekelaka nga natalaka kongo te ezoperturbe biso moko to se compliqué tokotisi satan komonela biso na makambo etali satan te malgré to ye moko nde kolo masolo nandeni makambo etali satan oyo nyonso tovivre eza makambo moko bascience occulte ekomi ebele olobi na ngapi ntango science occulte ye eza na catégorie ya bato bandima yango mpe ezosala mpa na bango tout le monde ne pas science occulte en dehors ya science occulte eza na makambo mosusu eza mpe kali mpo bascience occulte basanga na bango na bamiyebi mais na nombre wana baoyo malamu mpe baza ebele parceke mpona koluka koevite kokota na nzela oyo ya bango te omona mabe te verrouille yo vivre ke non nayaki mpo na nzambe nazosala paro na kobuka selo makasi epesameli nga niveau d'étude, niveau courage, niveau commerce, on est zanga. Quand nous avons nga, eza o nga na okuta na mona maboko ndio kupia nga raisonner pour pesa ngo forme pesi et simba. Soki na luli ya baninga na misu na musika ba ko kono penga na makambo na bango na beba ba bete na maboko me panza me na bo yami. Ebite so nazo kile. OK bien. Et loko na so ko bisa batu ndebe bakino moninga tina tia ka batu. Na linga ka te obetsa yo moko ni baku. Poko senga yo te ba cha ukucha. Problème na yo ezande ke ndengo komi uko créer yo moko nini ko pia ngala so avant ngana banda kusumba ba fona ko kana ko en charge pour na charge voilà pasteur John vraiment que lui a fait pour qu'il ait malonga makasi vraiment je dis un grand merci à notre cordon Jimmy Mwanalemba pourquoi pas papa Diavoa Matondo et puis Paris hein docteur Dieu merci beaucoup le papa na prince Arthur papa moya chéri Bokolo, Olivier Songandila, Nakata Nabibi, na Windog, Pire, Petit Aye, Willy Moucheni, Kodi Yamboka, l'expéditeur, Balobi, expéditeur, Dieu merci, Mukangwa, Mobile Badia, Maman Dora, Pasteur John, Pona Yo, Selo, Congo na biso Pona Ebonga, Ebonga, Kataba, Kambia, Babel, Congo, Mona Congo, Moudouye, Moko, Congola, Boko, Ebonga, Kate, vu que mon nobo est seulement dans mon loba, tant que déjà quand on l'a sur le baraque, comment on a et pour comprendre ma vie, Yeba Yango, tous les moutazans à RDC, qui a inaka Congo ne s'engoute qui est à la Congo. À le Belango Bongo pour Azomona qui comment avant une place au Baningam sous ma paix, étranger, ma circulation, de Zora Kimiati. C'est que fait un peu de tir au Bongati. Tant que le barabou est pour tout tel à Bao, qui paye ça, ma bébé, on y va au camp. Comment Bardo va vivre en Alix. D'abord, ça va bêtise, Bambo, Gaspia, Iba, no, Bassia, Vanti, Tonga. Est-ce que vous avez mis la terme pour nous pour faire sa taille de non, place du poste de l'autre côté, de Vandeli, et ça pour la bango. Comment, et puis, Nakamo, Babong, ça va Congo pour te prendre à Batou, pour la besoin à Rankini Naba. Bongisa, Congo, attaquer Congo, là, il faut ça la tuer Simba.
elekelaka ngai mama kobongisa kongo eza ya bato misusu te eza ya yo moko meme nga lupango ya kofutela ata bakolo lupango aza te nga moko na vandi nakoboya kokata matiti te po eza ya nga te mposo nakoki kokata matiti banyoka bayeba nguki bayeba koswa ndenge afa baswa kono lupango nete sokoso eloko wana nde soki otomba batalaka esoka bango ba tondimi te kobonga mpo elekelaka mama je te dis avec amour oyebi bato bazonyokama mpona kolinga kongo eza petit pe mpona faire comprendre moke babimaka pamba basalaka te bafingama ridicule comme si bandoki bagoygoy baventurier mais kendo tala bango ntango banyokamaka mpona kokota eloko moko soki léopard elite beta léopard ekipe ya mboka bayebi keganyaka su te koma l'échec mais soki match eza eganyaka su te koma nango l'échec mais so bayebi ke match eza lokango so bayebi match eza bajeune congolais oyo bazanga misala na misala na bango ya pasipasi okongo eyida bango te bagenda kosala tu basomi bavarese okoremarke bango wana bakema kolonako bafuti bambongo tu bakotia na prix ya stade mpo bakota mpo batalaka ekipe ya mboka na bango malgré tu baza insatisfait tant mpe bakokota malgré tu bakopola badeception yango oti wapi okoya na bakartier mama mboka nini leta po akita kaka fufu na prix ya senkoka bato ezalaka te eloko nde kamusanga na bakikongo eza ya lisumu. Je te dis avec un montant, on a dit matière, basale la Congolais, tu as la Satan diman. Na lobi na yo Congolais, a comment on appelle quoi les Soto. Congolais comme appelle quoi Djibouti, Gambie. Congolais qui est na Tchad, ils ont pris à Kozonga, ma Conga, tu pourras polir à Bane comme bien. Congolais sont quand à la Braza, à Monica polir à Braza, pas Matina, mais Kozonga. Maman, na lobi solution nini ba ko pour polir, yon ba Karabandela, Bandela. Non, solution c'est Bandela. Solution est que le gouvernement peut défendre DAC, Tonyo Kolibato Mingi. Pour faire comme à niveau école, Foufoué Zata, 200 francs. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma sangalko la cycle, peut comme à mi mi baleine à 500. Maman photo salani. Et puis là, il va les ça. Bambo qui est sanga, bama, il va te comme sanga moins cher que les capés, ça n'a pas, il va te comme sanga cher. Tolo bate Congolais lingi ba mine na kama ka loki lo fundo wa Congolais leki même ya satata ngabia pengwa na lola. Pasteur John. Ah le bano makambo ni ngaka. Je te dis avec amour. Voilà. Maman, Congolais zano yei boko so ibate na moi poste. Au monde ya za so na poste ba tout so mitali sandi ki vandalisme na ye. Akotel ma libosa ba tu ngai ndenga. So ki botenga akoyeba français. Nous ne pouvons pas y aller. Comment yo ba sénégalais ba ivoirien et ba français na tonalité mon ndenga mesana bono ba ndenga ivoirien ça ba que lango se tente partout congolais akoye ba lingala tina 100 so ba lingala na TV mon état modèle tout n'est pas sur la lingala ako wanga na lingala ndele ako me pression ko ba quand ndenga mutu moko no ba misi mo ba complexé donc a yini français aïné linga au tête à comment le moi linga on dirait azo luka so retourner trop question na linga azo ndaka ko en français pour balancer que on dirait du français mi ko linga na tala banga bi bazoba aza mkolbo linga na terme bazoba boka penda congolais ya moi je te dis avec un boka ba très bango ba jida azo wanga na langue pays na yebi a moi ko ayebité oyebi ba tuni polo ba kimi so complexe bazana ngo ya nini bozo lukela nini na nini do moina mama na soba no clair na lubari ka mo pe na talaki ya mala musuba ko ya bate na via ka mo comportement ya mama moi si ex président de ça je te dis na zo bango ni flatterie ni quoi que ce soit tala na zo bango na ndenge nini humilité ya ki première dame la qui ça na dino monde entier na bino bien yokanga na monde entier na fandi na calculer na sillonner na moni moi c'est que ça na humilité lokola été na vie tala je te l'ai fait comme na tala ba vidéo na tala boboto makamba sala andi makumema bassin ya masangu soki ya manyoko na moto abikola bambala asala makambo kutu ba ministre musu ba député basi le fond ba kokaka te neti bazo porter mais ya sala mama asimba ba toilette na ndimate non oui makambo susu mutu ana mabene na malamu neza bozo na malamu mutu maman je te dis avec amour RDCT natali basi ba no makambo na ba poster na éviter so bato certains mibali na bongo bata modèle na bango au centre du fena ba mibali de ko bate so ba nomeka kingani na nzela bazo tambola orayo ka population mawa yo za na lixiri ya bien ko za na cortège moi là de semina kamé qui ça pourquoi de ça ici on ba ten bazo souffrir ba ko vi baza bato kuto bongisi bango te bazo mi vivre bango moko ko kangela ngai fimbo
finalement orgueil na yo aujourd'hui kanini obunga bango te ba yebana na ki ministère de basala bata politique mais ba ngaka ba imba bango na ba musicien tile lelo donc tu au orchestre obima kuna mama na alba nucléaire yana mutu muso atanga na ite mazana directeur au pesa nzoto valeur yana mutu muso atanga za na boss mais makamne peuple on dire voyou sagesse exacte na tala bango bona baka na mawo to kababi na banani ba continuer ba côté beaucoup mais c'est député Kingandi au général au kima Kingandi au kana ba wa dida n'importe quelle personne au passé tala modèle na bango c'est dire que mal préparé donc il a vu pas quoi chance a vu pas pour gérer on mais pas c'est de quel kilo éviter ça on se comprend na lo bana au pepele ngana kina bangola na kutana na ba généraux angola afani ba omela na basana na iglo otobenga ba glacier alati kilote nani na ye nandima teke général azobeta masolo ba civil ka jipi ne fondelo kuna ba teke ya ye pour chaka teke ya koza na jipi kwa moni mbonge la ksala basi quelle humilité sans garde compte bazo sur na ba civil ba beti makamna ba match ba petro ba da gosto ada ti ba te besa au brigadier kinga kwa les gars te fina doa kokamba. Quelle simplicité! On les a à service, on les a à la population, tout va pire. Abandon les gens qui posent moins bien la terre, côté Baninga Zomela, à ceux qui pètent naïe, à Tchèpe, mais non, on a pas d'amboka. Au moins que bon sur la tête qui vient n'a pas c'est ça. N'a pas poto et ça les maca. N'a mon oncle du président ou tout le monde, à ceux qui nous bêtent au golf. Vous comprenez? Mais pourquoi n'a pas cette somme comme moi, chef Mouka Katia Manan? Cigare de corps. Guarda, oui, la sécurité, sécurité, aucun là, filmé. Attends, ça problème dans tout à combien physique, qu'on a moko, comme il peut s'accarer qui est impressionnant, que à Sali. Place Baninga va se baser les catas, il faut la maman, Biloko wana na Congo te, vous êtes au Congo. Biloko wana des Congo. Je te dis avec la Biloko des Congo. Il y a un RDC. Naza Congolais mais modèle na yina batuana ko ina bango ya mabete ke zambe buko salibo ko toute autorité vient de Dieu bon tira mo konti bata pembeni ya bien pour ba gérer ba côté ici bato baza mal préparé na ministère Kingani mona mutu mokuta na ye to fund we na mwasi no lokola boya moni bagi mazaka na posa abima na ye tala maturité na bango metale kwa 60 femmes siko lingini na mutabatu so ke ko musala akujwa ute il faut oloba mécanisme to na ebite na loba ni tout bien osala nini do sala nini bango mama Congo eza ya ko na loba ba akia vous faire bio ka comité na l'église asala nzambe mbele baza sur la vérité te komi ba prophétie lo kuta e komi ndeni so ki yo oke ki mo ba $10 ko batang so ki mo bali mo ka uti Canada Belgique France États-Unis ni yabal aluka mwasi ukateke dimi ba ana santia na sewa panga ba $10 pour ceux qui bandent bango sengi boko dio tant ko ke na ko zoya mi kami ko petso mobala siro bozana e ko zana kisasa c'est du so somba mutu kate to nenta ba bombi makama 2024 terminé yo kwa munno ndinga lelo te nzamba la singa ozaya oyo te ozande ya oyo kuna yo tango tana Canada na bi mutasolo ye o ke de Canada to beti maboko bato bi muninga sali nzambe prophétie si et si mi boko na Canada après 4 makamgo ma voix comment libala nzambe prophétie prophétie bitumba le nyon se ko kote mtu na mabigi a passer la je te dis avec voilà pasteur John to ko ba na ba pasteur a le comment le lo pasteur tout monde na za ko sa kutana na pasteur na ya so o monele wa akokota ko sali milongo comment boye pesa na mbongo mais nzambe yesu tout ça te ki so to ya bien oyo ofele to pesa pe ofele oui côté wana oyo kalilo ba ofele eza bien mais alo ba chaque fois okuta te ba kutana na mosala nzambe maboko pamba te wana eza clair même ata simple symbole bandimi pe alilo ba exagéra ye mo kasala makambo na soki baby abenga mosala nzambe pese conseil non opia kaini je te dis avec amour bandimi alilo ba vraiment be ana côté ba pasteur te na zolo bandenge vérité ça donc yo pesa mosala nzambe lo côté maté na ekuto bénéficiaire mais pendant que ce que tu na conseil kaka ça ofele ata yo ba mone ko tutiwa kaka ngamo na ibo yebi na nini musane yango wana comment yo suki na makambo zo tu na passer pesa conseil mais sans me matin fils que symbole tout le monde na bible to bible basala mo basala ba to so basala o comprendre basali pe le londi ba exagérer pour ba comme ko exagérer makambo zo ko neti mabe oyamba bandimi hein ko chaka ba tax
yango te biloko biloko wana nde yango te wana mpe mabe mosala na nzambe ana droit koyamba motu tu mais motu mpe soki oki otala mosala na nzambe faut sentir ke nayaka otala mosala na nzambe maboko pamba te faut matene fiske mamaluka ata 5 $, 10 $, simba ntango ozopesa moto esanga na motivation kisa kotongola te eza ya bavoisin bomesana kokola avant zongo ke notongola bwaka mbonga libende mpo eza en effet mais te soki ozocomprendre mais lelo te nazote oyo makambo otala oyo makambo na te lelo eza peno ndire nayebi te naloba nini tala na te lelo très simple mais compliqué mpo nazoyebisa yo po réalité ya Congo mama tomemango wapi est-ce que bikomi bafille ba 15 à 19 à 20 baye na bazemi na bana condition ke pays lokolelesaka baparent na bango mabe baparent lokola bacharge na bango te tika bango baya na bisala sa tanto so mwana baloki ye te ventre affamé ndako na bango kobetela biso teke tokiaka te mama solo banokolele soko boyi etali yo nosi so original baproblème eza na Congo yo lobi boye mpo eza na susi mosusu okosala kozali yo lobi boye mpo oyebi ke fille mosusu moderne aza na susi okoteka eloko asa mingi balebi te eza na bafille mingi bana kisasa azokola na ordi ya koluka minene masala eloko te ye soko kabele $5 $20 akosala pa teka te akozwa pa sombe eloko moko soki abimi bamone mutu aboye okozala pesa mibai te ndenge nini abima tika nzoto bakonse bana bamukie oyo akotia galete bamukie oyo akozwa $50 bamoteka na pipeleke ya bafeti anniversaire ngai boye azokoapparaître devant bato ba Facebook ba WhatsApp bamone motu monene sala mosala kwa journaliste rien teka rien tanga rien rien pas de nyonso te azomona kaka po esimba po avise mutu wana ataza on marié lokwa sunga mwasi na edia sana mutu keseka kozonga charge biloko tozomwana na Congo ndio moni miso bamitema pressé lokwa mitema moto balie banye o moni te mibani bakomi bapele ke sala cabine boutique rien obunga te soki bangi babeba to babeba babandaka na masolo minene na munoko lemuka za na position wana te alingi masolo kobonga na munoko omoni ngai tala kutuki ngani azokompara ka bato basi bazo pour banyoko maka fa bakoma na paso bakomi ya zano na rien ora lula nano ninyo basala kana se penda muta mata pa koma wana ya sotera na ya koti mo na rana likolo tango akomana so ba posa ngo teleme makasi komo ninga $10,000 $5,000 $3,000 ngape fo na swa parce que amona ke ndimanda kopa ko bande ba $10 $20 kozela manœuvre ate toke Dubai maman nazo pesa conseil babe ba mingi po oza faible alokoti matiti oya simbi pa banda mukile banda maboma bazala na tango ya Jésus pour utotanga na chance kolo mukila bikisaka boka bangu bangu so ti le loko pour di bomesi la kate pour comprendre que ba to teti ba zo ba dikaka ko pesa fini bangu bangu kota ko dikota kota ne yango donc musique azo ke l'église on est matie sunga bango pressé bonza bazo umeli asambela kama pesa ba talibane mato ebele ko dikapri prière 2 semaines on a zoomisa car ce que il passé na za mondimi na yo mondimi na ngata to sa ko kenda kwa wapi ai bisika kenda tango yinda simbikisa bebe oboluka dadi te bere na bango mama na zo biso pressé ngana sambela pona ko kubuka te na sambela ponza mbasuma nga un jour esimba be courage kutana nga soki na kite na kozwa te voilà congolais pe azaka compliqué ya pasteur John bolobaka mbongo eza te pasi bola bonne soko kena baba omona tala congolais na ba bien selo bana zani yokanga bari ya malamu tobetela maboko voilà sepela na malamu kutu batu bazolangwa na bango bazoki mutika mbongo me bazana kasi badukaka wana eza makamu na bango so baboyi koteya mawana bango me kolangwa lokwa bazoka mbongo tika basa ke oza na ran oya bato oyo ozomona kaka mabe na mabe me moko mibomba oboya komokoseli pays c'est très capital aso so makamu clé ona tsholo ba mukile langa te ba wana nde bakoma nini mbeba bato bazobunga ndako ni bambeba so ko beta ko kuye so kilo mbeba tant ko zwa yaya pesi le lobi so pesi te fese ko kama na quartier ni ka ibete meto ka te ko kamina ka tongo pe pembe so ka ba te so se na ka ba te jo ando pia ka so ko ngeba so ko ke ti wa excès de ko ça ko ko me bomba de carte appuyer pour toi 5 personnes qui a parlé si bon on encore ici je te dis avec un aux africains aussi so vous êtes plus apprécié pour y avoir la suite comme aussi il y a un moment dans ça il faut te dire au début fait c'est beaucoup de framer ou appuyer à te kabele fufuna tiki pour na projet ko peut habiter na mbongo so kabele di doit que faire parce qu'on a kitaka oh so on a campo para
comment vous avez fait $20 à Kitchama Sisé. Mais yo, vous avez coûté maintenant, nous continuons à tous en Église, et notamment qui est au Québec. Na disasa donc moi bandi kwa poto ya ngola ba moni bo bazoka ba kwa ngwa na bilo toka tipo mususu ka kina senyi minga bazoko sana zoka kingo pa bas kutu na bela kina sala accident donc yo ka accident ça n'est pas c'est pas kufater sans donc on doit ça moi na loba yini ngana za ka prêtre ni singa na faso ebe ekala kundiro zo ka kuna lukuta na zo bisayo kama soko tani na inane batindela ta $700 on na kisasa sana mususu azo fuite zana bana 4 soko tani fone même pas $50 $100 kaka baluka azo fuite la azo lesa mwasi na bana chaque chose pe muto solo ye comprendre ya panda kanima boko azo tayi la filo kwa rose na zana ba yaya bana nga 5 bana miki donc tunazana mutasaka ko mama nazo peso conseil ba jeune no bunga mabote ba critique ka ba garçon ni soba zana quartier ba saka misala miki ita garçon ko sana quartier na bisote miseni azosala ndapena bidira bango te badoso pena bapia kanda yango ukabele mulongi masanga na 16 ni aussi la 10-0 amela moke moke kwa lotoko po ba finish kwa mona ki petre ye to basa ko senga babena ko senga ba so batinga mio courage ko senga mai na bar so mbele bouteille masanga mona ko betero masolo kutonga quartier mobile ba unire radio naba oyo yebi to bolo ko na bima ki aba bima ko na yo akotonga nyos on tia zo tonga ba pana yo mukuru ko sa pia ka sengi yo bineza na ngote ipaki tongo so pe pembe azaka ko tala ba mona quartier ba ka quartier me ko se ra pays maka omoni ngaye omoni je te dis ba mona mtuna musala couper ko wolola quartier na ba so ba bukinda ko ba zo ko mabanga na ba ya ba bwa bo se sacrifice biso soni ba jeune ba ko sala ko ete a garçon wana batia kana masolo ba dina misiki conseiller beteki na martyr ta ko tekita avec information ko sigena ke na kendaki tango bete masolo ba basi ye mobana solo ye ngwe makolo changa ze apote na mwana nze na nzela zambe ata to seka ego sala vraiment pas vraiment makasi na mboka na biso vraiment ya momo patient John to komo mona ba miracle changer forme et comme baba patient ba komo ko pesa ba taille oza ki fula na sima assemble le vraiment taille sala miracle va changer maman wana isaba o ba mi ba mtu na sima azaki ba plat moi pas vraiment je te dis avec amour difficulté ce que côté ça va makambo somme na oya mabebo mona ko ngala oteke miso anzale comme ça mikata grata na kito zana nzalo mona mikata grata ngini ko mais mikato basaka na loso mafuta mobesi so zana mia okununa mo makasi mais so bando to na ndo tibe mafuta to mingi na sambanga comme ça faut c'est bien to comme na lero tema difficulté l'équipe to ko ngondi manyos donc moni na peso conseil vérifier yo so ko lingo resiro gagner kanga mato ikanga miso vivre ko le dimu te on kila o yo ko peso raison tous les camarades bande ko fond éviter dans bana ba humilité bazana souci afine yo combiner na bango pia ngale so de loi nanga ngana ndana makambuli nga kilo te na okokate et puis na lingara moto te to vaina kritika ba ninga bazo kemba rwanga c'est que botonga nga pension na ndira bongo te na ndira ponzela ko bongisa ndira passe nzela ko bongisa ndira challenge ngamo na yebi ko koma na performance makasi na stade ko nyoko na entraînement so nyoko na entraînement makasi te na stade ko chambia lukumu te c'est la moindre des choses faut y maman na opeso conscient mo moninga na yebi challenge chakelo ngina moyo elle m'a kilena mai setinga na force l'air na ko lemba ni tuwe ko lemba je poussa donc simbisanga nani yo moko yo na zara mukolo bombete ke mefandela mutu makamune simba te kubimando ndoki tala ye ay kofi ebeba ya ko fandela ko chaba lwa yamba frenenga bata bope bazaba lwa mo akuti bana watala tv la machine bali ya mini film te baba ni ka émission bata le kubongela bata na shuga na le si saka na tigana français na bomba na kitunga na mwanga mangat asira pebo ngana kwa fitala o mboka biso ba pointe to tambusa kungu voilà na ebi ba lete ma placement des études na chabi ino go ebi ba le ma placement bo o yebite schéma ya vie pasteur John Babi Mathieu Otera pourquoi pour fouiller l'église quand de sur l'église nyo songo wa go yoka ngese église voilà alors comme ngita ma yaka fungise église wa anote na ba boîte na ba santé na ba man o yoko boyo fan era yaka ebele ba maladi batikala ba saka teti babika tama kendaka na
na cimetière ko sexe à Lazare parce que tu vas à Lazare ko amona ke leka pana bonde c'est quoi bisu bo se bo samba na lola keba wana mkilimo mai de ça nga na sera kaparo ba changa na za boucher na so défendre ngati no kota dam so que si na sauver ba kami na point so que si bité petit calibre c'est ça la vie na vie mona musika. Voilà, la vie, mon musique, comme la vie, so, pasteur John, vraiment, est-ce que fin du monde, vraiment, ils ont la carrière, fin du monde, les amis. Et ça allait, tu as débuté, ça allait. Et là, on va dire, talaka mukili bien, ata batia qui bisote, talaka mai, talama pata, talama nyama, kole no bazali. Pambe, ça te hasard, ne existe jamais. Tout est à calculer. Tout le monde a kolo mukili tout ça. Tu es qui dit abattu tout le monde. Ce qu'on y a mon tout est le camp, le kolo ya mon tout le monde. Yo monito to ça oya dit pour na souke za kangité. Maman, conseil gratuit. Un jour to kolomba. Na taba di tarata c'est na 2060 na kokoma. Ichanga son. Pour comprendre. Est-ce que 2060 to koleka to koza. Et puis ce que zalika tout le banane ko ya banini ba koke. Faut y ba vie. O bazalaka akenda. Oyo yebaka akenda. O kutu mona pour nous bango zaneti bango akenda. Et qui les continue. Et yomoni sala pa na yo o jamu ki na poche te lugole ya yo. Ko kate. Mais mal ko to ko suka sundola. Bongisa ndina ko mu ko to ko kende aya mbona boboto. Conseil gratuit. Bobola na patron na cimetière. Le fond des arrêtés. On dit toi c'est la tourne à jugement. Au cas où on t'a dit banda kwa dix mais côté badje ko comme eh pembe la salité mais tomber bukani. Est-ce que soka zaka nyanga soin oyo? Poyeba. Mimi sali kami yeba tatika na bongo mesika tikia lukumu. Pour comprendre. Ya umoni elle que lengi sangata parka ko banga nzambe ngabo na usa. We simbe sima fusi kanonga mafunga kolonga. Mama nakabeli ngana. Na simbe singana. Na bombi singa panani. Voilà. Tika ngana kenanga. Esimbe sima esimite mafu. Nzambe tembo. Challenge toujours. Mama bar pour toi tembe. En tout cas, quand les nations ba ba konti. Ko ba kopesa Congo esengo. Congo bébité. La responsable de bazo diriger bien té. Ça va nous créer. Donc ba konti bo me ba ko se revoir. Bon, qui m'a bien suivi parce que c'est la chef. Or chef a osé bien. Bah donc tu vas me pember. Bah je vais te dire parce que nous sommes maintenant tellement bah on s'en va comme sous. Ce que le chef a suivi ou quand ils ont c'est pas bête le maboko le misa. Voilà. Donc mon frère chef faut qu'on te le travaille au mot. Ça là papa on va battre mon benga bah on se trouve là c'est pas fou. Ce qui va beau c'est que maman là maman. Ce que m'a dit c'est que maman ko ça qui m'a gabi ma bé. Et ça facile. Voilà, c'est facile, pasteur John, ça n'est fini pour aujourd'hui, vraiment, Toroya, toujours à pasteur John, un mot pour la chaîne sur Chantal Yanzambe TV. Donc, vous abonnez massivement à Chantal Yanzambe TV, car on est dans une chaîne vraiment, vous abonnez massivement, pour liker beaucoup d'akuta, de les laver notre foi, vraiment, quand on est dans le bébé, Yomoko, Samigra Amba, Oumela, Maslo Bambote, Chris Rey, Oumela, tout base. Vraiment sans oublier Papa Manuel Meyouna, na Owayo, na Colombie, Papa Laos, Bambote Ebele, na Pesimote na Yemoko, William Anona, na Pesimote na Papa Ndegonangai, Marco Loco Mobala Bessing na Irlande. Sans oublier na Pesimote na Yemoko, Iderngom mobimba bambote ebele assistance na bino na mona kinzamba pambola na pesi mbote na yembo mbala somao numéro na ngabo bi plus 243 84 75 18 112 vraiment na l'élément fort zambe apambola tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Là, je salue Marc, un bon tonton, vraiment, mon pote Nayo. Mike Panda, là, je dis déjà, joyeux anniversaire à toi, mon ami, monsieur les gars. Francis Balangana, je te salue. Je salue tout le monde. Vraiment, balobi, tous abonnés, kaka, massivement, bilingue, la pasteur John Awa, a vraiment mis en place. Tant qu'on a ce que là, na bosenga nae, azawa na vraiment, bako te belé na famille na ngai mobimba, papa, mon fils, c'est Christ Bima. Je dis un grand merci à Maïete, la semaine, ma maman chérie, maman Chantal, yéné pour balobi, Yanzambe toujours, Chantal Yanzambe TV, tous abonnés, massivement, tout liker, tout partager.
vraiment mingi ya koloba ezali kaka ezali tokolobela lisusu sujet mosusu ezali à la prochaine vraiment. Sinon restez branchés, côté, vous ne serez jamais dessus na ba vidéo na biso ye waki la prod vraiment je te salue. Je salue aussi Théo Saint-Patrick balobi moi la mobile oaza de lodi ya Jésus babote na yo vraiment papa ye vraiment d'autres à Samigra Amazon et la depuis Paris vraiment des gros bisous à vous. Igo Mambote je te salue ana opoaka Igo Mambote solo là donc la vraiment. Bye bye, la suite au prochain numéro. Bye bye.